Mbote na bino bandeko balandi ya radio pe télévision lokole bisika nyonso bozwami. Merci na confiance pe fidélité o bopesaka bongo na radio lokole masolo na chaîne na bino radio lokole TV. Ndenga na chaque fois ngai komona ngai Fiston Pelende Tata SDK votre humble serviteur. Merci na longonia na bat o ba ebingai. To sali moi mikolo misa tuto mi nei to monani te. Moi, circonstance, nous autres bouger, moi, mais là, nous sommes convalescents, ça va, tout le temps, pour qu'on bête ma solo, bah histoire vraie, pour qu'on nuire, bah pêcher des solo, mais pour qu'on sunga communauté na biso et si ka bah quoi, de quoi yo, au quoi atteindre, ça objectif na biso. De comment benga, mais papa Fiston, yo ça expert dans l'analyse politique. Pour nous ça la sous émission politique na bino, de qu'il y aura un temps. Tout le monde que tout le monde se focus na politique, mais oui, politique est en deuxième position, mais il faut tout taquer dans nos racines. Nous devons d'abord changer de mœurs sur la société nabiso et puis tout dans la politique. Si tout le monde fait la politique, il faut indiquer bah tout côté là ko sunga bande ko bongo la bisal na bango na société nabiso. Tokobeta lisolo lelo d'abord tirana remercier sponsor officiel ya émission Oyo to ya chaîne Oyo Yannick Kinia les dragons de la monnaie congolaise, Yone Mankambu, Oumela. Ndeko mwa lobaki, papa Fiston ça la ram émission na rata mutuka ndenge nini, na bino mutuka oyo eza mutuka ya production, moko ma chobo na ndenge chobo, je pense mon ani to solo na rata mutuka. Soki temps réel les ali plateau solo na rata studio, on na rata studio, studio na biso palais, to solo na mona ngot. C'est que bien, là je profite pour saluer Désiré Mukombozi, la sentinelle. Mbote na Roger Kizunga na Angola, mbote na Tijon Luchombo, pardon, ya Mama Franc, héritier du trône, na Bosanité, Chibwa Mouloube, solo héritier, moi mkena mambongo na ye, voilà, l'homme au deux trophées, c'est que bien, na Bosanité salon il a na Rosentenville, ya Fondation Monzalio ne Mankambu, Oumela. Lisolo ta pena mo mukuse, ndeko pesi lisolo, a besoin de conseil. Aïe papa Fiston, tolanda radio lokole awana matadi. Awana matadi pesi mbilinga. Abi beta lisolo na biso, bande kwa pesa biso conseil. Qu'est-ce que nous devons faire na ka oyo ngana tunende ko kanini. Abi papa Fiston ba papa na biso, famille ba papa na biso, bazalaki 8, ba bota bango 8. Bafana na matadi. Alors na 8 ya bota bango déjà bakufa 5. Mibali bakufa ki déjà etikala ki basi misatu. Mwasi ya suka mama tata mwasi na biso papa biso pe akufa tata mwasi na bango ya suka na olandie. Qu'est-ce qui se passe? Siko bakufa ya 6, bakufa ya 5 tango siko 6e. Ayeko kufa tata mwasi na bango. Tata mwasi na bango kufa ki wana abana wafana lupango wana ya fa. Lupango wana ya papa na bango ya koko na bango. Bebi ka système za kalanda ko lupango wa famille batongi tongi bandako za ndengo wana. Bana vivre un peu en famille quoi. Mais ba de comme ça bagana bango kisasa. Siko tellement bana ba oyo bakufa ki msuna kisasa ba bino il faut ba refaire na matadi famille ba efana ensemble tangu tata mwasi na bango ya suka oyo autu kokufa siko 6e bo comprendre le solo il faut comprendre malembe na expérience malembe bo comprendre le solo ba bota ba papa na bango 8 5 bakufa mibali bakufa tilaki ya basi ya mwasi msa autu kokufa na matadi bande ko fala lupango ya famille o tiko kufa abota te mais o batika ni bale wana basa na bana o mususu pe do o apesi lisolo papa na bango pe bango bafana bango na kisasa mais bayaki matanga na matadi ba fana mama quelque temps ndenge famille aussi là non tika bana bafana ensemble ba wazwa allure mususu yoka siko qu'est-ce qui se passe papa puis te pesi biso mutuko soit kaka ndongo lobaka tata mwasi na biso ya suka yemu tatika na lupango wana ndeko na msu ya mwasi afana ne quelque part lupango ngoza bataba eza na deux portes ataba locataire biso fana ndaka munene yemu afana rasta na annexe msusu wana après matanga
tant bafanda basala kinzondi ayebisi ba mikoro musu ya famille quoi ndeko na ndenge ezali awa en tout cas ya kufi ya bota kiti ota lupango ya famille lupango oyo ngana tikali presque héritière à lupango makama ki héritage à lupango oyo na lingi bana nyos tu balongwa ye tata mwasi wana abota bana na ye so misatu do bana na ye ka batika lupango bana bandeko na ye bazawana bakende ko débrier yenda ka munene wana ezaki wana alingata ba locataire bafutaka imbongo bandeko ya famille bayebisende comment eza lupango za yo moko te eza tata na bino bien sûr mais bandeko na yo bazali bano bandeko musu bakufa wana batika bana bango awa na ba possibilité te faut bafana na lupango ya famille ya koko na bango te bako fana atenga na ina cha ba locataire bayebisi okocha ba locataire na lupango na pour parce que na osada deux portes aux rambonga ba locataire au moins que lingo on nuire bana ya bandeko na et pourquoi tu dis que bana na batika la bana bandeko na ba kende et pas si bien te donc une chose de sili et ça le kola ayoki ay papa fistonné matangi za ba wala la nanu wana tangu ka ba otu ba otu ko kende semaine passée ba kei ba panzali to tika sko biso famille na biso bana ndenge to salaka biso ba tu to utiki sasa to yi ana matadi. Une semaine après, il y a minene tata mwasi ya sali biso. Donc c'est comme si conseil va penser qui est côté nango yete. Abengi biso abino ndenge zali awa. Ngana oke nanga kisasa. Na ba nanga mibale, bino ifoka bobi manandaku oyo, ngana cha ba locataire. Ba tata mwasi to manandaku to fa nandaku o. Ayi bo manandaku te Ayi papa fiston. D'abord, tata mwasi na bana na ye babandi ko teka biloko ya ndaku oya mune to fandaka bateki ba congélateur bateki ba frigo bateki ba kiti bateki ba mesa bateki biloko nyos tudo abi ndaku penetrali stade stadium pena loko tateki ateki nyos to siko biloko amike tikala ki wana papa fiston mwa ba mousse be ponge ba sanya ko lambela tata mwasi ashi ba asi pena loko basa nyonso ba vise ba kopo ba nzungu ba su akangi yango akotya na chambre na ye biloko tout yo biso ta possibilité ko lamba ezati akangi biloko nyonso tout na chambre na ye abino akangi la chambre na ye boluka moyen beaucoup vivre. Ce qui est grave encore papa fiston tata moi si ba matali bo yebini banda ko matali nezalaka wese toilette za libanda tata moi si atie cadena na toilette muto akota toilette te chose grave tanga kangi ndengo wana tata mwasi asombi ticket na bana na ye bakeki sasa bakangi banzungu basani na chambre mango bakangi na toilette libana na cadena bakena fongola tala niveau bandeko niveau ya mutema mabe pona nini soit disant ndeko mwasi to ya na obana ofa na lupango famille wana ya na akufi abota te alors bala bakenda ndako wana tikale kola ye mutatika l'héritière akosa na ndenga lingi abimisa mwana ndako acha ba locataire ba lingi te alors a récupérer comme ça ateki oya mike pona muta vivre atena chambre akangi na toilette donc njongo inene zate njongo ike zate pasi ayi papa viso totally une semaine de mindengo wana mutenga ko ta toilette et comme il faut que senga pas voisin tout ça la moyen mususu oluki sachet au salio et puis si passe abi non ça c'est pas possible na benga papa fisto abeta lisolo ozo le kana famille na biso histoire vraie na matadi et ça histoire more récente et zo salama na ne ko ba solution te. Et puis c'est ba cousine même so abino ngana ko benga papa fisto abeta lisolo o bande ko ya radio le coller ndenga lo ba chaque fois tout ça ba papa ya boania ba mama ya boania ba yaya ya boania mandeko ya boania ba pesa biso toli conseil tout ça la ndenge nini to comme na makanisi to buka kadena wana to buka chambre ya tata mwasi to misabilo ko to vivre so to ko vivre ndenge nini est-ce que soki to buki chambre ya tata mwasi to misaba sandi ba nzungu poto na olambela ezali mabeto malamu est-ce que moi qui ndoke ko la quantité bo pesa biso conseil na toilette to buka kadina toilette to sabibeko parce que biso na Congo luzi tu le kila biso luzi tu ko banga ay mutema na biso suki yango na bengi papa fisto beta lisolo bande ko biso conseil bande ko ya radio le coller na monde entier bote na biso partout
na États-Unis, na Canada, na Europe, na Asie, na Afrique, awa misusu ya ngele, partout na Afrique misusu. Bo pesa bandeko conseil basala nini na kawana. Na yebi ke bandeko ba Congo ebele basala radio lokole, loka ba papa Tembo, bana matadi ya solo, na bosa ntende ko nanga akuli. Akuli ne mankambu. Mwana matadi pene ya solo bandeko ya matadi, bampangi na muni ya matadi. Tala likame komeli bandeko na famille oyo. Bo pesa conseil, bana basala nini? Babuka chambre ya tata mwasi bazo babiloko babimisa balo lamba, babuka toilette wana to basala nini, to bakende kofunda na leta to basala ndenge nini. Eske soki bafundi na leta bango basala droit peut-être lupango na bango te eza lupango ya papa na bango ya koko na bango. Eske ba koko basala la moya koloba la lupango ya koko na bango. Tala problème bande ko bige makambo to kutaka na famille. Il fallait qu'à radio le coller ma solo ya poto yebra ma communauté na biso partout c'est que dans le monde entier. Talaka ya boui kimute mama big. Comment est-ce que tata mwasi okokangela bana bandeko na yo mutema bandeko ngo basala pa inviter bandeko oyo ba papa na bango bakufa ba mama bakufa o pesa bango affection en tant que papa ya mwasi. Mais tala comment est-ce ozo maltraiter bana ozo semaine nini na mitu ya bana et puis si passi bana baleli bo pesa bango conseil basala nini na kawana. Papa Tembo Sisabidimbu Papa Tembo 5 étoiles Polydor Matumona Sisabidimbu Congo central ya ekwe ibno lelo écran prophétique ekwe pa na bino na matadi bo pesa conseil basala nini nalobaki lelo histoire eza mokuse ponde ko na benya lele la bino tika na beta lisolo na lombango to banda na lisolo oyo ndenge tozongeli masolo bande ko ya Springs ba pesi masolo na bino ebele parce que to ba chaque fois to beta ka masolo pour na conduire batute soki ma communauté na mbilinga to beta ka masolo pour na ko sauver communauté bande ko ya Springs tamboka Afrique du Sud na Johannesburg makambo sala kuna bande ko basala ba gardiennage bansa et consort makambo tout esala mara ba pesi lisolo na bino avant to beta yango to lingo bongisa biso na biso ba Congolais to kobomana nini. Together is one ba anglais ki together is one. Tous ensemble to lingana na biso bandeko. Je profite ko pesa mbote na bandeko nesto ya Springs petite sœur propre Marissa Mbote Kadogo. Mbote na bino sika kozali wana bosa de binoti. On est de cœur. Orin Kingombe, Mbote, courage, on est ensemble. Mbote na bino bande koto ya Spring ici bozali. Voilà. Lisola le zaki mukuse et suki wana lo ba chaque fois ndeko oyo azana conseil ko pesa bo koma botinda la voice to bande ko wana na pardon na matadi bazwa solution bazana ko souffrir. Bazo mene vie a bien te collé à passi toilette moyete tata moi sakangi toilette ake kisasa. Tata moi si soko ko chance ya kolanda émission oyo yebake osali mabe luka solution pour na bana babenga bana nkasi to bana na yo tiki kuna na matadi il souffre isa malamu te bandeko magamu sala na vie o mona yo o sala mwana bana bandeko no mabe yo a tes yeux te ko na 3e 4e génération ya bana na yo bazo souffrir na vie bazo to en anglais bazo successful te. Pour nini conséquences oyo ka mama na bango asalaki o bala tata ale manga bana bazoka minu ngai batu bakoma na bango ko sambela ba fungwa na bango mutema pour nini situation ya boye na ba Congo père moko luzitu eleki c'est ba pour na toilette so ba buki et comme le roi sacrilège to nini mutako ta toilette on senga pas voisin tout ça la toilette dans sachet vraiment tabino moko na ko pesa solution te na bina betika lisolo bango baza pe na solution même batala kaka solution na bango bino bo prouver ngo toté pour ça passer. Voilà lisolo suki wana bandeko ndenge to lo ba chaque fois soki lisolo to beti oyo ata concerné oté
partagez la émission. Bande ko partager audio, partager émission pour comme la badu tina fin fond ya continent. Peut-être ce qui est sungi yote, mais ndeko mo na pembeni eko sungaye. Eko bigisa melimo abatu. Et puis je signale, tous beta kama masole ya communauté na biso ba congolais te ba mangala te, n'importe quelle communauté atabatu balobaka mnoko na biso te ba ko pesa biso liso to ko beta yango na lingala, peut-être édifier pe esunga pe bande ko communauté na biso parce que ba africain to vivara ande moko. To vivara ande mo biso surtout. Benga biso na numéro na biso ya rédaction plus 27 67 64 320 85. Soki aussi biso te otiki voice na yo to ko benga yo to beta liso to ko beta yango kaka ndengo linto beta yango. Soki oboyi to tanga kombo to kotanga kombo te. Soki linto tanga kombo to kotanga kombo kaka ndengo okoloba to sala. Merci na Mama Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage. Yene mankambu, grand prêtre mère, moi si ya kitoko ya goût, vrai chéri à sakanate. Mama Rina Umbi, yone mankambu, umela. Merci à Chris Larise Pelende qui a été à la réalisation de cette émission. Évidemment, Mama Rina Umbi était au montage. Elle a monté l'émission. Elle a supervisé cette émission, quoi. Voilà. Elle a été au four et au moulin. Voilà, c'est un peu ça. Nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Lokole Masolo sur votre chaîne Radio Lokole TV. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap! Et tchara! La bossanité BBC. Fan mounene. Ya Radio Lokole. Alors, la Cape Town, bon anniversaire. Na Mireille Nkoussou. Maman Mireille Nkoussou, yone mankambo. Courage et bon anniversaire à toi. C'est ton jour. Oumela, Mela, Sakana. C'est ton jour, quoi. A plus.